bazo travailler na mam sasila isalo donc tous wana ba ozala deux cités surtout ba les abakoko bazebele nayeke bozebele les abakoko babakoko ya Afrique du Sud bolakisa ke bolingi skola nayebi ke boliza na bolingo ya bana bolingo baleza bakoko bana bolingo moko na eza mususu eza na sachet no basalela te eza makambo eza na misala na biso e nga skola nayokela yango pasi nana nga mpe moto mabe tant so nasala mpe mabe na nga me nasala mabe na nga ta miso na chambre moto asa na salon azomona te eza na nga na nzambe eza na moto mosusu amoni mabe nga nasala na chambre na binisi yango boye na balabala oyebi combien de milimo oyo baba esprit oyo eza baame oyo nga na oboma e nyonso tu wana eza na motu na ngai relation na ngai na mamusa sila eza mosala mosala nde vraiment esangisi biso mosala esangisi biso na nzela ya papa Vincent Chelouse nani nga mo mpe nazalaki surprise papa Vincent mpe asala yanga surprise nayebaki na jouer le film est un bakoupe de SB. Du coup, film est SB. Nouveau à Brazzaville, le salon de beauté Kams Beauty propose et dispose pour toutes les femmes du Congo-Brazzaville et ainsi que de la République démocratique du Congo. La coiffure professionnelle, la pose perruque, l'onglerie, manicure et pédicure, le make-up professionnel pour toute manifestation, la soirée ainsi que la journée. Et la vente de perruques, la vente de produits cosmétiques et divers. Le salon de beauté Kams Beauty se situe sur 123 rue Ampère, Bakongo. Le salon de beauté Kams Beauty se situe sur 123 rue Ampère, Bakongo. Venez nombreux, vous ne serez jamais dessus. Salon de beauté Kams Beauty. La différence parmi tant d'autres. Mama yasikeye. Ah, désormais na Kinshasa restauré za moko. Boss Blaise Silou na madame la Sédoise basaleli bino mo bange na restaurant basaleli ba congolais ya diaspora, ba congolais ya RDC Kinshasa. Vous en avez besoin au lia 100% bio, cuisine congolaise. Kobunga te kotatabana te adresse za se moko. Restaurant la Sédoise. La Sédoise bozo tunanga eza wapi tonton eza wapi. Pour la colia bio, nazala besoin d'aller ngando, nazala besoin d'aller pondu, nazala besoin d'aller madesu, nazala besoin d'aller nyamazamba, ozala besoin d'aller mosaka, ozala besoin d'aller ndunda, ozala besoin de melelo kwa malili, ozala besoin beta billard, ozala besoin otala match etika ya calme ya kitoko. La Sédoise ezawana na limité 7e rue résidentielle. Yoka adresse yomuto ngobunga. Limité 7e rue résidentielle. Au Tunikara avenue Vénus numéro 30 au Romona la Sédoise et Zawana. Planios aux avons besoin au colia et puis sauce bolognaise pesadi. Yemoko Mama Wabi la Sédoise la patronne Yemoko Namakusa. Venez manger bio, venez manger bio. Olingi oya colia bio oza libanda mboka oye pendant ma séjour na yo ko hésiter yaka na restaurant la Sédoise. Bozomo na ngamo onde na zolia awa na bino neti musapie katana suka na ndunda ya mabaku ndunda bachangu ba. Bon, je répète l'adresse. Limité 7e rue résidentielle. Référence à Kin Marché. Avenue Ezara Kin Marché, Vénus. Dans ce comme quand la limité 7e rue résidentielle, au Tunta avenue Vénus numéro 30. Au monde à restaurant la Sédoise. Au Kobeta Billard, au Romelelo Kamalili, ambiance à gogo, au lié bio, au Melipe bio, au Silicipe bio, place à repos, Ezali.
basalon VIP na biso ezali olingi opema omela mwa whisky omela mwa champagne omela chicha donc okozala à l'aise. Venez nombreux, mangez bio, 100% cuisine congolaise, mangez bio chez la Cédoise. Bisous, ngala ke kolia, na tonda penda na vimsa libumu. Boya ebele kolia, kotonda, 100% bio. Ceux qui aura besoin de ça, la surprise, il y a anniversaire. Aux en Poto, aux en Afrique. Vous avez besoin de ça, la maman, la bino, papa, la bino, moi, na yo, copine, na yo, copain, na yo, laisse na yo. Vous avez surprise anniversaire, ma vie, vous aurez la Ronnie Events. Ronnie Events, ezawana pour na bino nyonso. Ronnie Events, ezawana, si vous avez besoin de ça, la bino surprise, na mbongo moukier. Bah, vous avez bino surprise. Na mbongo moukier partout dans le monde. Bah, vous avez bino surprise. Maintenant, vous avez illustré là. Bon, mon a Ronnie Events, ezawana, partout. Partout aux Abazans, na immeuble 130 na 5e niveau. Na avenue Kwango, numéro 130 na Gombe, na Sima Ina. Donc, on a 2 adresses. Si vous avez besoin de au na bango sur place pour que baya osala surprise na maman na bino na papa na bino na collègue ya musala na ami na connaissance na yo na leki na yo na mwasi na yo na mobali na yo OK, soit au bengi bango kaka na plus 243 80 86 32 108. Je répète, plus 243 80 86 32 108. Au benga bango okuta Ronnie Events ezawana pour la million so pour nous au Kenya sur place na grâce na bango bazana immeuble 130 na 5e niveau na avenue Kwango juste na derrière Ina. So comme kana Ina autour de avenue Kwango numéro 130 au mona bango wana et puis ba na Njili na avenue Lusenge quartier 8 quartier 8 na Njili na avenue Lusenge référence des arbres Bralima. Soit au bengi bango sur le numéro on a répété plus 243 80 86 32 108. En tout cas, c'est la meilleure. Ronnie Events, la meilleure. Bazo salango qui toque au professionnalisme des copes na bango. awa nzamina nayebi tisiko shuba kolonzwa mbongo ekomi bwendeni awa ka place makemba e bayibinga mbongo. Nada, qu'est-ce qui se passe? nasubi na bilamba Nada, makambo mbongo salango awa namonaki ezalaka alobi ti na yo tino osala nini oyo eza agence ya transfert nde na pie mbongo nyonso de Nada, agence ya transfert na nzela abaki ekipe adresse te ezelango likambo ya mbongo yeboko. Ce n'est pas possible. Nada, mwenye mwenye fimbo napesi awa opiso tumu na pataza telefone biso baesuka biso mbongo na nzela bana okatanga mpe ya bipai na bipai ya sika eye lelo ndenge tozoloba boye agence na bino ya sur fbt ekomi na adresse ya sur chef katanga numéro 5 entre Njamena na Kambo. yaya conseil eza gratuit omoni makambo ya bato ya nzela botikela bato ya nzela me makambo ya transfert ya mbongo totikela yango fbt misala nde kazinjo akemba e soko tie bazwi soki mpe kuna batie tozwi bazwaka kaka on sait jamais yama mingi tokei Dans la poto, dans la maison, sur ma perruque à Kitoko. Na Belgique, na Paris, partout aux alliés. Vanessa Airwig. Vanessa Airwig. Trocha numéro 9 on a la scène. Dans le babonné de Rolex, sur ma perruque, on a bon mon ma sorte nion sur ma perruque à Kitoko. Ma coupe ya Milai. Vanessa Airwig, Azawana na prime encore abordable. Rosso ma perruque na yo. Rocha, Robima chic, Robima ngebu. Bonjour, bonsoir, c'est moi Grand Cosmétique. Naïkola Sabino va produit Nabiso. Des beaux monanga moko sans maquillage. Oeza crème Nabiso yelongi. Oyonga moko na sela kango. Donc c'est très efficace, c'est très bien. Pour na bateau balin côté là, va soigner teint. Sondeti par exemple longo la kasuko zikina ba moi, ozana ba noir na siamisu. Donc oyo c'est très bien.
oyo eza mpona bato ya mwindu ndeti caramel te chocolat soki olingi osoigne te na yo ozala un peu propre mais ekotekisa mpenza makasi te donc ekogarde te na yo mais ekosoigne mpe te en même temps oyo eza mpona maboko so oza ndeti maboko noir awa ou bien misapi okoutilize mpe oyo toza na bagame nyonso bagommage lotion balait donc soki oza intéressé contacte biso na numéro na biso ya WhatsApp. Merci beaucoup. Mouah. Voilà, bienvenue à tous et à toutes, messieurs et dames, bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre cette émission. Devant vous, Barési Baza, messieurs les journalistes, soif de vous servir, soif de vous informer. Merci à toutes personnes qui ne cessent jamais de manifester leur amour à mon égard. Merci à Chris Canard, celui qui assure le son cadrage image. Merci à tous nos partenaires officiels de cette émission Vérité Plus. Là je cite Maman Nathalie Fikipo et Papa Paul Fikipo FBT Misalande. C'est l'agence bien sûr, la routine à Bakoli, la routine à Mbon en toute sécurité FBT Misalande. Donc Fikipo Business Trading. Alors merci aussi à Maman Bizi Mondele, Maman présidente de la Force Tranquille. Oui, Maman Bizi Mondele, de gros bisous à toi. Merci à Christelle Lina et à Papa Pedro. Un gros bisou na yo, Fabrice Moukendi Mastananga depuis quelque part. Je te salue. Clin d'œil spécial également à Rokia Kamara, Rokia, la soeur propre de Madame Alima Kamara, mère boss depuis les États-Unis. De gros bisous à toi. Et big salut comme ça à mon boss Yannick Chamba Godson, boss Amboka, de comme toi n'a jamais existé. Et coucou encore une fois de plus à Jules Molampout, mon papouche, Maman Egeto Kamazi depuis Montréal. Alors sur ce beau plateau, j'aurai l'honneur et le privilège de recevoir cette actrice, cette grande actrice de notre pays. Il s'agit bien de Mama Scola. Mama Scola, je sais que Batubele, Basepeli, Batubele, Batalaraye, Basepara savoir-faire, on a eu Tropanzanen, Keke, Mama Scola, vous avez mon film ces derniers temps très régulier, tout le monde a effort, non seulement tout le monde a qualité, non seulement ça là où ça. Alors sur votre demande, le lot aux anaïs, tout solo là un peu, mais j'étais commande, vous appelez, vous avez ma j'aime, vous avez ma commentaire et belé, vous avez sa Mama Scola qui est bonne mingi, de ignorer ma publicité et ça la mission bien. Chris, c'est de partager ma vie. Ferons la mission pour dire déjà bonjour et bienvenue à Mama Scola. Bonjour, merci. Bonne santé, mère. Par la grâce, santé ça vraiment kitoko. Nous avons bon calendrier, nous avons décidé. Voilà. Et moi, je dis dans ma place, on va encore parler là, exemple TV. Mes fans, Scola yo, dans un plateau, vous appétez, vous l'avez l'émission du début à la fin. Et bah commentaire, vous l'avez bolingo. Surtout bah les abakok. Ok. Bah zébélé, n'est-ce que vous zébélé. Les abakok. Bah abakok pour l'Afrique du Sud. Vous l'avez qui s'appelle bolingo Scola. Na yebi que boliza na bolingo ya bah na bolingo bah les abakok bah na bolingo moko. Na ils aiment tous ces na sachet, non bah ça les latte. Ok. Donc au moins que na rendre compte à ma tête na ma tête na moi na ma tête. Il y a au bien de la tête, de naissance. Donc na ma tête. Donc avant commune, il y a les bandes de maillot. Il faut mes canons na commune. Voilà. Allez ça va couper ça. C'est la tête. Bon, on va faire partout. Baza partout, baza et belé. Voilà. Et puis, bon, on fait le bolingo na basacho na basalela. Vraiment. Waouh, c'est très fort. Vraiment, c'est un plaisir, Mama Scola. Pour la bise d'amba liboso ya Oyambayo, soit la bienvenue déjà. Mama Scola va te belé, peut-être bâtiment on a une question et belé pour la tunayo. Et belé baza besoin ba Mama Scola, monsieur peut-être découvrir dernièrement, monsieur peut-être ba yeba okala o bazana na kina va ba kende bana mboka, monsieur donc ba Mama Scola, musala ya art. Et où t'as qui va payer et puis Mama Scola s'intégrer, combien des années déjà aussi. Parcours est tellement moulaï. Ils ont vraiment moulaï depuis 2004. Wow. 2004. 21 ans de carrière déjà.
Wow, félicitations. Merci. Ok. On a pas de difficulté. Ok. On est là. Donc, ça là, on a facilité. Il faut vraiment l'enseignement. Enseignement. Donc, il faut que nous thème mingi côté à ma deux. Ok. Oh, donc côté malam. Si vous avez côté malam, parce que nous allons à choc, ils ont la déception. Donc, si vous avez côté bon côté pour nous mélater. Et là, si on a talent côté à ma bé, on a géré ma bé, on a art, et pour nous allons toujours tirer l'eau. Ok. Na outi musika, na bandaka et pas papi fula. Papi fula, à salaka groupe naé la charité. Il y a des coordonnées, mais il y a un groupe, il y a mon général, Sony Kafuta. Ok. Parce qu'à l'époque, Papi Foula Bando Betama selon la radio RTAE. Nous sommes dans le fanatique. Et alors, le coup a déjà un théâtre dans la paroisse, dans la catholique. Nous avons été jeunes, nous n'avons pas engagé. Surtout ça, la récollection, surtout ça, l'activité, là, tout le monde a la scénette. Et parmi les scénettes, tout le monde a la main, donc nous allons péner toi, il y a paroisse na biso. Maman scola ko zangate, maman scola ko zangate. Alors, tant que ce que tu vas dire dans papier fou la lancer recrutement, une de ma petite sœur nanga, balité, Yamichi, avec un Yamichi, les aides diminutifs Yamichi. Ok. Donc, ce que pour nous, on veut que ça va sourire et bimakito. Ok. Donc, Yamichi qui est né. Ok, le côté on travaille n'a pas de foulard. Ok, qui va motiver. Maman, motiver. Ok. Na ebiso, koza balé qui le cola micha misenga, magi kalala, Monique Mwenga, maman ya bana mibali, maman des garçons. Motema Robert Mabaya, les a bénédiction. Ok. Et bah pour ça qui n'a ya na bango, et na kendaki. Na komi, na kutaki prof Makala, batebele bayebiye, a formaté banebele, a salaki wana opé sa formation, et bah likisinga na tatami, a le bilan presté, na bimisaki on a bana sentir. Et tes seulement on jouait avec maman. Ok. Et maman moko azopé sa moi ane conseil, alinga ke libala, et azopé sa sko moi ane conseil. Avant qu'il n'en ait pas. Et c'était le Cambois. À l'époque, c'était trop jeune. Hein? Ah oui, à l'époque, Nazalaki était déjà maman. Ok. Mais maman, mon qui était trop jeune. Donc, il y a l'élo. Parce que à l'époque, déjà, il y a un ami. Ok. On a joué. Bataille, on va apprécier. Retenir là. Il faut souhaiter, on va retenir là. Corpulence, na énergie. Ok. À garder, à l'Ibabani, parce que d'enseignement, formation, que ça la cabouille, doté, rédité, et tout, chez franchement, les à la carte et puis, que ce soit qui temps il y a pour travailler. Mais na carte tu te vendis, na bandi comme on a comme un boy qui est bien té. Non, travailler dans un papier fou la mettre, un boy qui est bien té. Côté Likonda, côté là. Non, non. Au moins, tant que côté non, on va pas nous avoir un bon côté. Non, on va aller dans le salaka. Donc quelqu'un qui peut être bon zélé. Mais na moni na côté mon salé comme boité. Na biaté, na longanga. Ce qu'on a longanga au Kende, ouais. À l'époque, on doit répéter na matongi. Na uta peka répétition. Na zozonga, na katia bus, na oza omitu na beaucoup de questions au Kende wat non. Na commune Bosso Alliance franco-congolaise na Kiti. Na Kota, na Koti, na Kokuta Africa et répété. Le président Roch Bukabula. Que je salue. Mon président. Président à l'Ansanga, la télévision. À l'époque, ils avaient Raga. Avant le Kana Raga. Na Kuti wana, na Kuti, il y a Didier Bassambombo. Un gros bisou. Donc, na Kuti Bango. Et il a se présenté. Des alaka, demande et tout. Bazunga. Batali niveau de travail nanga. Balobité, na kutaki ba maman top, ba maman chancel, ba maman chibola. Et na kutaki ba dadina. Bazalaki wana. Batobele ba miromi et tout. Na komi wana ba yambinga, balobi, il faut jouer. Mais la façon na ye,
fois azopesa biso maman esala bien est-ce que faut tokotie batechnique comment kojouena c'était pas facile et batechnique wana na gardaki yango on a maman ya tonalité ou maman ya normal depuis baboya ngai nabeta tonalité mais na banda kolinga ngo na banda olinga surtout kobeta tonalité ya balokele tonalité na bango esepelisaka nga babutu en tout cas so natuni ka non sikola azalaka boye yokolaka boye ojoue ka mama ka boye yo ka boye na art motu mosusu abatiselanga conseil wana ezalaka papa mayindo pe ya sonam alobi na nga mpe natunaki alobi te sikola yo tonalité te yo ozalaka naturel ozalaka mama na oti okende kololela en tout cas mpenza namonaki bapesanga mpe conseil ya mabite bacontinuaki mosala na nga na africar et puis après na africar naye kokata baraison moko ya makambo ya famille ntango napemaki mwa eleki napeta mosu bainani ntango naye koluka nazonga naye kuta président rock avandisaki nano groupe mpona baraison etalaki groupe mosala nde nalobi nakotravaille wapi nana mposa na travaille bapetite sœur nanga bamotive naso kende kupa évangéliste omoni bamama elene balongo eti vide etikali okuti melanga okuti mayokota wana okosimpose bon évangéliste okale ngawa donc bafanda o numéro 1 eza na famille na bamotivatrice na yo nayebi so équipe wana eza solide nakei groupe évangéliste tokoti toyaka mpe ebele na travaille na banc de touche navandi une année demi ozala patience oui bateatre ntango biso tobandi mosala ezala ebongo oyeba te ovanda na banc de touche et puis baokonte présence na yo baokonte conduite na yo donc ezala ebongo baokonte conduite na yo comment oza ose comporte comment ozoloba baotala patience na yo donc eza parmi bacritère oyo ezalaki à l'époque na bagroupe wana po lelo eza nango komi loyo lelo etourne na yo mais biso ezalaki bongo te yango nomoni so otalaka différence yango eza mpe ke yango théâtre epesanga mpe makambo ebele bakiselanga makambo ebele epesanga motema monene donc olia obeti inano ke yo na transport no ozonga na oyo ya yo na badifficulté na baembouteillage na kobeta makolo oya kaka oleka mpe na to olingana ndeni ata figurant kutu ozospace repetaka naseni kutu bamotivatrice bakoseko mpe nayebi soso nazangi transport wamba opesanga ekipane ya solide te ekipane ya solide mo osi ozangi mpe transport de babeti bapoche na bango basaki na bango apesi yaya kende kaka lobi esimba donc na ye wana na travailler eloko nazalaki na patience naye kokutana na équipe A oyo babengaki biso eloko équipe B nakutana bamelanga nakutanaki na bato ebele bazalaki wana bamayindo tozalaki wana bacheko etu tobandi otravaille nandi mpe kotourne natournaki quelques films ezalaki mami mpo na travaille kuna ata ba 5 ans natravaillaki vraiment na papa Gabi wana à l'époque papa Gabi azalaki président ntango mpa yo kovoyage atiki charge ya groupe epai ya papa devos totravaillaki na ye bon lokola na théâtre à l'époque na banda osangisaka na couture na banda otonga sikoyo kosalaki baprogramme ezosimba te kuna to banda orépété mingi na pokwa sikoyo esali osimba te maintenant tozalaki na équipe B tobanda oya na ntongo toye na ntongo ti tokomaka 15 heures tokati tozongi sikoyo na équipe A esali ke tobanda répétition 16 heures ti 20h 21h tokati mpo bato ebele babandaki kosala yango bataki wana sikoyo ale nga namonaki mpe ezosimba te après 5 ans na baraison moko mpe ezalaki ya mwa social nasengaki papa devos nga papa devos libéré nga naluka groupe oyo ekokani na programme nanga pour que na travail ya solo alibéré nga azali gentil nanga souple alibéré nga le na ye groupe sans souci na groupe sans souci nakoti demande nanga bayambaki nga présent poudre de chasse azalaki wana molimo ne epema na kimia nzambe apambola libota na ye ayambi ngai totravaille nakutaki ekipe inene
nakutaki ba Ajomar, nakutaki ba Serge Loyeye que je salue, nakutaki ba Gingombe, nakutaki ba ebele ba Mama Flore et na yaki wana pour jouer na yaka na ki mama na ngaka bato ebele babenga nga mama na imposa ba babenga nga mama parce que musala pe muto imposer bango donc na ye na bandi jouer basepelaki bazalaki de cité moshelo kinzonzi azalaki wana asepelaki alobi te togarde bagardaki nga tokomo travailler mosala na ngai esali ke nakoma chef ya répétition nakomaki te et osalaki na travailler tuna ata ba 5 ans 6 ans et après bamalentendi ekoya ndenge ezala na bagroupe esali ke sikola azala sur na groupe sans société naye kolinga nde par là nakomi koyekola kobeta carrière solo kozala indépendante moko mwa okei moko bacollègue mo baye sikola tolinga ndo joue yaka okojoue na seigneur modéré na joue namoni ezosimba so te navana nanga kaka Viviane aye kolonga groupe asali groupe na ye alonga groupe sans souci asali groupe na ye nouvelle alliance ya Abiel Viviane akomobenga nga tokomi kojoue epesaki mpe makambo à l'époque et après wana na ye olongwa non ye ayeboma groupe AG asali groupe na ye nde esika nakende mpe kokota na groupe ya AG Omar Kabongo na travaille mpe e baraison moko eyaki esimbaki te nazala esu na groupe nde nayaki kokite jusqu'à présent naza indépendante. Ok, voilà. Pour comprendre mon parcours ya Mama Scola, mais ce que na nzonzi ngo fait trop ba Mama Scola ezali mpe moto akala na mwa nzonzi to nzonzi ngo osala kala période ba YouTube to na ndenge ba CDP Mama Scola pa beta to na ndenge ba cassette parce que 21 ans de carrière c'est déjà beaucoup. Beaucoup oui. On a un groupe africain na yako okuta papa rock azala déjà na contrat na une maison sur na bosanité maison David à l'époque donc so okoti kuna obeta nzonzing te donc faut y amema yo et puis nzonzing à l'époque ezalaki so okei avant kende présent yebi oyela ye un dixième non so bafuti kuna caché okati donc et puis président no fa yeba na kokuta ye lokwa aza déjà na contrat moyebimisa te contrat bafilme ya nzonzing mpe ya nzonzing ya bacd na konti ya groupe africain sikoyo naya kokuta ye epuis ndenge ezalaki wana na kuna ezalaki te moazobeta nzonzing mpe eza te parce que ye aza na contrat na producteur na maison moko ya production e afutaka biso mpe na fin du mois kaka banda ofuta biso na fin du mois salaire à Moussou, tu vas bien en Likofi. Moi, salaire moko moi léger, bah bien en Mbata. Et bon, que peut la production, que peut la production. Après spectacle, aux appels à mon bon là. Donc, on a un aucun lundi à foutre la moine à Minerval, banana Minerval, n'a bon ya salaire il y a ma boquet. C'est bien. Papa bon d'abord pour foutre à biso. Et tant on a eu l'ongwana. Na on a un groupe évangéliste ils allaient te ndenge moko bazana même style groupe évangéliste pas bande ko futa biso ninga zana bande futa biso na fin de l'année pe moi rassurer ça la moi bien zongi pe na loso zongi pe ba produit nyos dans c'est la pub on on a pe na ba carton dans libota penza et sepeli yo pour le binzamba zo lokulu donc bande pe ko futa biso ya wana ils allaient quitter que skola akende nzonzi ngwazonga bote parce que groupe évangéliste ils allaient déjà na contrat quand on a yaki na kokuta producteur JC Songo bazali déjà na contrat bo tourner film était na fin du mois on a salaire ceux qui peuvent sali film aux na kati bo futo mbongo donc za kuna intérêt que le bandate mais na film ya CD na joie yango na groupe évangéliste deux films moko deux films sur la bosanité na joie na groupe évangéliste ya CD tant que tu as un groupe sans souci, le groupe sans souci, on a joué qui nous ont dit on a joué qui chance à nous ont dit non, on a joué chance à nous ont dit donc comme on a dit qu'on y a des pas fanatiques parce que le groupe sans souci, on fout à batouter. Le groupe sans souci, il y a un transport, on a on a besoin d'un sponsor. Là, le sponsor bazala, partenaire bazala. On a on est à Gimboka, mal à la barre. Na tuka senga kifuna mesana
Maintenant, il y a un groupe qui est place où on a une visibilité marquée. Partout. Ok. Parce qu'elle peut rater ça qui n'a pas. On a eu le Canafricain, Balbousson a les Kézalaki, Moïte, Moutoumia, Soya, Nanda. On a pour le pan, on a aussi. On le Cananzela, Bounia, Soya, le Belayo. Parce que Bengayo, visibilité, Zalaki n'a top. Groupe évangéliste, visibilité, Zalaki, Makas. Mais tu as qui, quand même, quelques perdre visibilité, tant que l'on tu Zalaka Pena. Zalaki Ragat. Tu es verse 1. Changement wana changement wana nde salaki biso mwa mais visibilité na groupe évangéliste pe ezalaki tant pe na ekoya groupe sans souci c'était wow donc ba groupe na tamboli visibilité ezalaki. Maintenant nous allons manquer de nous ou banane pour se planer na lui on a vu comment nous allons pour moi bon nazalaki kutu na idée kutu ya nzonzing te ali wana bana okini na ngana mona ke nazana na l'aise na travailler et tout nazala en tout cas pe na idée kutu ya kilo nzonzing zalanga te. Voilà mais sinon hormis le biba Micha Micha Misenga Monique de banda ou motivé de yo moko sikoyo hormis motivation na bango ni le banda pousser peu ma classe côté la compagnie théâtre parce que le but aux a déjà couturier au ton on a déjà pourquoi ne pas aussi que kuna na o ba ko ta sur théâtre na ko kota parce que na banda sentir elo comment ils akati nanga fakebima on peut na posa moko boye il faut bima et pour ça on a banda sentir on est en la groupe Salongo mais c'est sur la groupe Salongo Isaac moi été OK so na la groupe Nzoi so na la groupe Nzoi Isaac moi été so na la maman Pembe Isaac moi été donc ma maman c'est tout le monde est comme le récitation so ma maman c'est tout maman Pembe la osala na scène na siko so na vandi boye na osala musiko. OK donc en tout cas penza na bano sentir que ariza na makila eza nanga et tant le jour na prestaka na activité ba jeune na paroisse mutazaki dossier a été et puis biso za sa paroissienne na biso za moulai monene mais ce que tu veux jouer na micro té il faut voir pour battre attends dans musique yoka ce qui tata qui bat. OK OK modèle à maman scolaire théâtre maman Pembe oh maman Senga OK ya Nicole Bakata oh ah bon parce que maintenant c'est tellement trop ana oui ba ni pour obligation parce que scolaire maman scolaire aux ali et pas maman Pembe na yiba maîtrise maîtrise façon ya ko gérer likambo ezala eza monene maoyeba ndeni ya ko gérer yango et natala histoire moko bajouaka na papa Nsengo et ça va passer papa Nsengo azalaka ata à l'époque non nalobi te gérance faut zalaka mama mo oza na maturité elo nazwa epai ya mama Pembe et pas ya esengo calme na scène esengo azalaki trop calme azoka observe mingi na scène aloba ne mokie mais mokie ne koopousse moto aloba sans mais oyo alobi epesi yango nazwa epai ya mama esengo epai mama epai ya Nicole Bakata niveau ya inspiration aévoluaka azocréer sur scène donc azotinda même réalisateur metteur en scène abakisele batableau par rapport à la créativité na une histoire. OK bon, c'est ça ils allaient un peu bon ouais so le jouer bien il peut attendre na 10 tableaux abakiseli ona biso bakosa biso on est en scène technique ça c'est le jeu mara bon ça va nimoni un tableau bakisele 3 tableaux 8 bon à s'inspirer na ndenge jour voilà alors les Bakata. OK donc cela veut dire que beaucoup d'assistants faut jouer un peu bien pour vous motiver plus dans la réalisateur. Très bien. OK parce que biso to salaka théâtre na musala na biso on a besoin basé na improvisation voilà bon c'est ça. OK so tali théâtre kala
mais ce moment scolaire ça a ma différence sur tous les plans, côté l'art, côté visibilité, côté mignon surtout au rôle va appeler qui époque mieux les bien époque n'époque la réalité nango ok époque n'époque la réalité nango à l'époque vous allez qui nango bien na ndenge tozalaki internet eza te na ndenge tozalaki batelefone eza te tant que batelefone oyo ya batouche échanger mpe mwa moke makambo wana ezali na bacd ozomona sikoyo mpe to wana ngo eza na bavitesse mosusu donc moyen nalukama na comparant mpenza eza te moyen pene na comparant mpenza eza te mpo liboso ezalaki baproducteur bazoya futa biso et puis naoyeba l'époque ntango najouaka film na cd na groupe évangéliste nazalaka vraiment na rôle moko clé te na l'époque nazwaka 150 $. soki tu na kilelo waba 150 à l'époque on a 150 wow à l'époque ntango baofuta ngai na groupe évangéliste so na bina tie sikoyo mbongo wana na kilelo eza lokwa 70 $. ok so abina to na kilelo no bafutanga mais nazalaki na troisième groupe na bando futa bon baancien tout la génération so na to na kilelo na 70 $. mais lelo bagroupe efutaka bato te bagroupe efutaka bato lelo eza te so bazali bakomela na bacommentaire ah oui sikoyo namoni kasi bagroupe nyonso minene bafutaka te soki bafutaka na chaque fin du mois acteur moko actrice moko alobi biso groupe na biso kingani efutaka biso autant abengi yo ozwi na caméra ale okei bakoma ata groupe simba ata place oyo te pasayebisi yo bakoma na bacommentaire ate baprésident de la foi bakoma na bacommentaire yango namoni eza raison oyo papa Roch Bokabela abanda olinga baacteur mingi te abanda oyo banaza na besoin équipe mo ezala ngo kaka 10 mais ezala makasi etravaille bien pour que naza na facilité ya kofutanga bango balelo mpe bagroupe oyo koma omona boza 70 effectif nayebi nde bapesaka mbongo ya tournage te nayebi nde bapesaka mbongo ya site ya répétition te nayebi nde bapesaka mbongo ya futa na chaîne te bagroupe oyo nga na wuti makambo wana ezalai te yo pesa kaka temps na yo bapesa mosala epuis balekisi yo na télévision na fin du mois bafuti yo ok c'est-à-dire que travail ne yango wana oyo mosala mais lelo baosalisa omoni bagroupe mosusu oyo lelo eza ke bana baye fo bango nde babimisaka ba 5 $, basalaka te eloko te eza parmi mpe so baraison oyo bato batuna sikola pourquoi posala groupe naboya na exploite bato naboya nzambe so abimisi partenaire moko ya makasi afongoli porte moko boyeboye esopelanga mai nde moninga na komisi bana baoya baopiangaka ata mpo bapianga mosala ya malonga bapianga mosala ya bien naoloba te soki ojoue na youtube osali film na nzonzi babwaki na youtube bapifuti yo salaire naoloba bongo te naoloba koza na kati ya groupe osala film osala te na fin du mois bafoyebi kozala voilà so baza bakomingi nala leki sikoyo na bagroupe wana epuis oboka libanga ndeni oboka libanga te epuis nakusungana nazangisi kitoo dédicacé nayekolango kaka na groupe sans souci mpo mpona vo dédicacé mpona mwa aningana ate biso évangéliste dédicacé mpo ani baokipe yo eza lokola bébé yo eza lokola bébé olala mais ezaka parmi bammission na kosala groupe un jour okokogere bato yo mo longwa hésité kote motuka hésité te ogere bato kokoka mama sikola ayebisi yo ke na hésité te munamu toya éducation na ye munamu toya na kindoki na ye kasi akuta mpe na kindoki te mais groupe évangéliste na ye à l'époque baprière ezalaka makasi badosuka nde na losambo kuna oui groupe évangéliste ezalaki vraiment na spiritualité makasi tobanda ozwa te okota baretraite tobanda ozwa te osola na nzambe en tout cas mpenza parce que bafilme tobanda osala mingi kuna eza spiritualité bandoki banini alors fo ozwa temps ya kosangana kokota na mabondeli
mpona koboya baporte moko efungwama mpona koboya baacteur bazala menace na spiritualité mais tobanda mpena osambela tobanda okota baretraite na bagroupe nyonso ti okoma indépendante bocontinue mpe kaka baprière bon ntango nayaki na groupe sans souci après bambula papa président kinani poudre de chasse akoma mpe na idée wana ya tokendaka ta veiller na église moko azwaki église moko na limité tokoma mpe okende mwa veiller tozozonga une fois na mois bon mwa système wana mpe ezalaki donc mama skolani toyoka mpe na théâtre baza entre vous bolinganaka mpe yo kozwaka mpe mwa libaku wana mpe batyo mpe ebeti lelo ti na tule te naa mpe na masque de vieillesse te olinga te tika oboya te nalinga te epuis nalobaka ke motema eza libende te basakana nango te faut protéger yango omoni babolingo oyo tolinganaka na mosala oyo tozosala mingi ekreaka barankine oyo tomona ata mosusu lelo bolingani na bino bien toleve kitoko tosepelisani misali ke tozala so ensemble te tokabwana mobali akomona moto mosusu te olinga mpe kaka na kati ya mosala e na kati ya mosala ata mosusu nga na koza na maîtrise me moto balingi ayokeli solo mobali wana alingaka na sola rankine ebandi bambwakela ekei ezongi ngakidiba mokolo baoya ososolisanga boye esimba pete mandeke tele mama tete lisusu oyebisa siko akwaseur yango boya nango yango na boya natala baparametre na depuis na boya donc il y a un principe là depuis oyaka principe nanga principe nanga ebandanga kutu na paroisse to azala activité ba jeune biso na biso mona bakolingana balitoyi magete ya mawa nzambe me balitoyi elekaka surtout kuna balitoyi eleka litoyi mpe bandaki koleka wana azalaki na lenge makasi nga bite namona nde toza boye toza eza famille donc kokolinga te esimba te mais eza bamisusu mpe bakolege nango babalana mpe baza balingana mpe na théâtre babalana oui président V12 président V12 namonaki anniversaire na bango elekaki bakomaki tout na mama sisi namonaki en tout cas félicitations bango bazometenir c'est bien comme ça eza facile te bamosusu bakoka te bakabwanaka parce que nde toza boye tozalaka lokola mitu na biso neti moko etengamaka donc moye te babibino na bino bata théâtre akompare asikolo osalaka théâtre ojoue donc moye te en tout cas bamosusu pene esimbaka te bamosusu ezalaka soki bolingani ekomi ntina mariage soit mwasi atiki mobali acontinue soit mobali atiki mwasi acontinue mais so boza bino mibale na kati ya mosala oyo en tout cas saint esprit fo asala mosala makasi babobloke ye mpenza ase concentre na bino pour que libala na bino emetenir mais nayebi meme ata bino mpe barelation bozwaka mpe ya libanda bapapa ebele bazalaka trop na bazwa surtout envers bino basi bosofraka makasi parce que batraitaka bino nano basi ya ndumba boyaka koluka mibali et puis soki papa moko ase présente aza na mama scola en couple omona bazwa ebele atala ozwaki sene wana alamoureux omaka apesaki besoin bongo ndeni bozwaka yango siko ndeni yango baperiode moko epesaka mama shako kanda ngoni mpe malakimbi ya mama alobi baopose question ya genre na nini alobi tozala biso bandumba joue ça gagne oabi kasi kobi mpo tolembi tozala biso siko bandumba et après bamakambo bongo tokutanaka nango même na mibali ya poto te même na mibali na biso awa même na mabota na biso na moto moko alanda kola disema pesa qu'est-ce que vraiment mpe etiki na mwa point d'interrogation oui tozwaka yango mais togéraka yango neti nga na gére yango kitoko nga naza boye nga naza boye natekaka naa mpe commerçante donc so nakosa basha na nga naaskola te wana komici donc naza skola te so ningelanga makambo ya théâtre na bibiko opesanga invitation tokutana kuna awa naza na kati ya basha donc nayebi kosala différence na personnage pendant ke naa na mosala na nga pendant ke naza na ndako naza koéduke bana na nga naza na baleki naza na mama oyo Viviane alobanga bamama abenganga mwana mama ya biso donc naza na mama
nasala la différence wana eza te question naza na ye na ndako nakomona nga star nga boye te star nanga na ndako te na famille te moi mpe leki nanga mo agandeli nga grand frère nanga mpe agandeli nga naza leki donc nayeba pena osala la différence wana yango esalaka ke so mpe nazwi mpe chéri oma bozwi mpe temps ya kosepela compréhension ezala te bitumba ezala te baboexplika bango déjà ke naza moto ya tv tala bayebaka ezali solo ke makambo wana tosala ezala nango réalité oui. Malgré bamosusu nde baza bongo après bizu ebotaka basentiment namona biso ebotaka basentiment mais basentiment wana nalobaka soki eboti tozala baresponsable s'il vous plaît tomona basentiment wana mingi ebota baobeta bango na victoire soni surtout ça eboti basentiment bomona bongo na rompe force baobeta ye bauti na boîte de nuit bazobima bakomokata na bilamba me boleka na télévision avant bolibozala na contrôle te donc ozomona kitoko te wape bato balekaka eloko mpenanga meme nga na vi nanga meme libanda moto avivaka na badiscipline exactement boye te boye mais so miti badiscipline te ozokende kaka bongo kitoko te mpona tosalaka mosala ya makasi koleka meme basali na nzambe exactement tosalaka mosala ya makasi ya koedike mbatu chaque jour bolaka na télévision ya kolakisa bato ya komema moto kolakisa moto ke mabe ozosala ye tala chute nango eza voilà donc il faut ça le faire omitikela avant mpo okoma boye te ya kotalisa motu soki osali malamu tala malamu lifuti nango yango eya na bato mosusu bakendaka mpe église te mais rien ke na bafilme oyo biso tosalaka azoteyama directement mais sikoyo bamoni mama sikola moko ateyaka apesa bato moral ya bien apesa bato baconseil ya bien ale na vie na ye normal boye bakokuta babétise bazobeta mama sikola na victoire ozomona epe bato beye mpe bazobadego ya bato bongo na banda osepela na ye abeti mpe lisolo nga moko namona abaisi olongoli mo quelque femme mo boye wanda olinga okomona na image moko boye mais après mosala makasi koprotéger image non eza mosala makasi te eza mosala makasi eza kaka komiyeba naza nani personnalité publique ose gérer eza facile mais bamosusu bayeba kose gérer te bayebi te yango ya mosusu bato mosusu balelaka tomona ekutuki ngani tana bazali kosekomporte ngai nakutana déjà na badifficulté na bacomplication baprésente ngai epai ya motu basa théâtre bazala bafille facile deuxième rendez-vous akoma bando drague ngai bina poata facilité yango ekeba sikola timba keba oya boye te mpo ozwa mbata naza na réserve mwa mbata po ntango oluka ozwa garde déjà moto ayaka bole naa déjà na avantage keba ntango ozonga ye moko atali azovanda na sikola mais sikola aza na ye gentil aza na ye bien mais babuzo banda alingaka te donc eza bongo eza facile yo moko omiti noka balimite awa na konyata awa na onyata te naomela biare nanga awa naomela biare nanga eza bongo eza lokola nde tomelaka masanga boye ozalaki jeune obanda omela casier au fur et à mesure ozokula banomela ka casier asike yo mpo oza milimo mabe mais ntango ozokula banomela casier okomomela mwa deni ntango okola omoni deni esimba te mwa 3 ekomi mpe okomomela après 2 mois après 4 mois tipo otiki na mpe biare anomela te opesanga jus ça arrive wana sikoyo ekoma age mpe eza koimpose makambo soki osala surtout ça surtout l'âge na baresponsabilité mosusu tokomana mais yo sikoyo oza moto monene ozomitango oza na bambongo ebele mo osala bapétise même na réseaux sociaux oza ose permettre ya koloba n'importe quoi na réseaux sociaux oza mpe intellectuel oza illettré te oza mpe intellectuel bake mpe na église osambelaka oza mpe na engagement imagine mais siko koma okoki kogérer te okosala différence wana te comment moto aza mosantu aza te biso nyonso toza na mabe mais te boyaka scandale
surtout biso bato ya maboke s'il vous plaît toboyaka scandale nga na komona yo osali na yo makambo na yo en cachette bato bamoni te menga na moni ntango nake na bandi obeta lisolo etamboli yo osali lisumu te utasali mabe ezanga po ngali na ocrée scandale Voilà. ngali na ocrée scandale eza makambo eza na mosala na biso e oyo nga sikola nayokela yango mpasi ntango mosusu bato ebele bao yaza ningo naza mosantu yaza ningo naza boye te naa nanga mpe moto ya mabe ntango mosusu nasala mpe mabe nanga me nasala mabe nanga ta mosu na chambre moto asa na salon azomona te eza na nga na nzambe Exact. eza na moto mosusu amoni mabe nga nasala na chambre na bimisi yango boye na balabala oyebi combien de milimo oyo baesprit oyo eza baame oyo nga na koboma e nyonso tu wana eza motu na ngai bato ya mosala oyo tozosala baartiste comédienne peut éviter scandale tolakisa na bolingo to se concentre na mosala na biso tozosala toza na batalent toza nango badiscussion badivision aime ezokoapporte eloko te le contraire ezomema biso na distraction mpe ezokita on est se concentrer na osala scénario moko ebima kitoko osala mise en scène moko ya makasi yo oza se concentrer ocréer kofinga moko mpo esala buzz yo ozwa ba 1 ka na yo mais esalir yo mpe mpo ozwa retour ntango osali nani buzz wana ozwi retour e retour wana etouche personnalité na ale bafamille oyo bakomi na problème eza malamu te mpo na omona bascénario ebele omona moto mosusu asali boye mais asalaki boye ndeni ma champion to championne na ofinga na réseaux sociaux tala niveau Vraiment. Ça va, maman Scola. Maman Scola, on comme indépendante, mais plus tout le monde a sur YouTube, total roaming na SB, tout le monde peut les abacous de SB. Relation, on en a si la bissa lui est mauvaise année. relation na ngai na mamsa sila eza musala musala nde vraiment esangisi biso musala esangisi biso na nzela ya papa Vincent Chelouise musala esangisi biso na nzela ya Serge Louyeye musala esangisi biso mais de loin déjà banda kotala ye mpe banda koapprécier de loin pourquoi pas nga aza moto nga naza boye natalaka nanga so natalaka bafilme ya mindele mingi mpenza te nga mpe nayebi so nga nalingaka bio nga na musique nga bio nga mpe na biso mwana mboka nga mpe congolais mpenza nga mpe na bio donc natala groupe Simba natala Sila Bisalu avant ntango alongi na groupe Simba ntango aye kozonga et ntango baza lelo SB donc vraiment natala ye nalanda ye c'est bien mais lelo bakuki ebele bazwa apprécier savoir faire ya mama Scola na bafilme ebele filme mo natalaki boyo dacosta page oyoaki bozalaki mama ya awa na baby dernier film mo nakototala so toleka so na SB tosila le complice silence complice na sepele ya tableau na yo na mwana na yo na église je crois Prisca c'est pas une émotion wana et tout bato boye basepelapela mama Scola ayopesa biso bamama tozo se retrouver vraiment babi qualité ya mama Scola eza nini to secret na ye eza nini kopesa le meilleur ya bongo travail nazwi temps ya kotravaille nazwi temps ya korépéter nga sesa répétition jete nga même ntango nazalaki chef ezala epai ya Agi Omar na vie ta vie ezala même na groupe sans souci na banda olata teni et na otravaille et na opesa mpe gymnastique lelo baacteur ebele baactrice ebele so olobi na gymnastique baventre mokongo pasi lokolo pasi aokanisa yango eza lolendo eya lolendo to oza komiboma bagymnastique wana tosalaka efongolaka biso esprit okoma souple na niveau moko yo moko bandokama bainspiration ezowuta wapi epui ntango otali olobi maloba okanga nabimisaki yango
eza ka yo parce que ntango gymnastique ntango osali otranspire okomi souple na nzoto na molimo e nyonso mpe ezoya na pete bagroupe nyonso to bozongisa système ya gymnastique eza très ata pamba 1 heure nanosepe na Serge Muyeya na groupe sans souci kosakana te ata bomelaki na ye masanga ti 1 heure soki boza na répétition komekoya retard te pocho libanda chef azala na ami te epuis ntango bozoya wana bagymnastique oyo opesa yo donc soki okoki te oza ne problème esika sikosikola banda kobimisa énergie na ye mpona napesa oyo eza lelo oyo bafanatique basepela mpo nange eza mosala. Ok. Voilà, secret Maman Scola et Moussala. Je crois que Batubeni Bouzo c'est la réponse à Maman Scola. Toujours qu'il a mis lentement et sûrement vers la fin. Déjà émission. Mais Maman Scola, Batubeni c'est Bazo Albaron au Talawe. Et je promettre Baronine. On continue à ressentir le meilleur aux Salawana. Selon les bateaux Baron distribuera au Baron. Ou à un moment donné, nous comme indépendante, au moins à ce limon à au tiki now. Vous avez un groupe pour toujours travailler. naotika te nazali wi ezalaka mpe na batemps moko ovandi neti batemps moko ezalaka mpe na vandi boye production mpe eza te me bafilme na kine oyo ya groupe mo baobenga boye eza te meme ya libanda eza te nzambe navandi boye ndeni ifo na travail ifo na tourne ifo nazwa mwa 100 francs esala ta mwa bo baporte efungwamaka elelo naza na papa Vincent nazo travailler na papa Vincent nazo travailler na mam Sasila Isalo donc toza wana baozala deux cités na kopesa musala ndenge esengeli na osala au réalisateur azo senganga ndenge aza bongo ayebi déjà posa ya ba fanatique ayebi pona ba fanatique balia batonda nini nakoki kosala et aza wana aza na ei moko ya kitoko papa Vincent Chelos aza na ei artistique ya kitoko soki asible rata te tala ya casting na ye lobaka ngani nasala lolendo mpona naluka mwana boitise komake loko asalaki casting bien te mais so nasali naaka na mibuki na nga nalongoli na nga ememi ya théâtre oyo eza lolendo na mibuki na nga na se concentré et nakopesa le meilleur na nga omonaka pa Vincent baomoni nayebisa bino irate te place esengeka ye donc naopesa bango mosala ya kitoko baozala deux cités baozala deux cités mpona barole to role nyonso mpona te bana na banda mpona mpona na nga te nyonso bapesanga na obeta na nga kaka na obeta na ngai mais soki moninga badistribue ya barole eza na 50% ya comportement ya moto pe joa na kati ya role ok pe bana personnage ça fini ok 50% ya naturalité et joie bayebi ke déjà sikola pesa biso batiko eza pe ndenge na ye so topesi personnage voilà sikoyo eza na moto mosusu soki abi mais so mpe tochange ye tomeme mwa mopanzi boyeobimisaka ye te oyo tokanaki tozomona ezala bongo mais lokola moto azali professionnel oyo ayebi mosala nde basengaka biso tozala mwango eyekini quoi polyvalent exactement tozala lokolo moko te fozala polyvalent bapesi kotokei omondi mams ndenge ajoue mwa joue mwana moke mwa joue mokolo azoko tu aojoue mais ezaka nzoto moko pourquoi parce que akolisa mosala na ye donc eza bon Ah, c'est ça. Merci Maman Scola. Tout le monde pratiquement là, comme signal déjà. Vraiment, donc, faute de temps. Et puis, Maman Scola, tout le monde a besoin anytime. Donc, si vous avez besoin d'aller, en cause, on a plusieurs fois. Maman Scola a habité mot de la fin pour aller là. On a bâti ça va dire au talaye. Mais ma vie dit Maman Scola, si vous jouez, maman deux sera très à l'aise na poana. Ya sûr. Bali kozaka yaya na mama pe yango wana pene ebimisaka eza na bato bacamarade ya mama na nga mama Angèle Kapinga que je salue intercesseuse na ngai wana na profite mpe napesa prophète Viali Bangala mon prophète nzambe mpenza alongoli nga bizala na makolo na ye ye wana
lelo réponse oyo naza nango lelo ya kojouer na ASB bakoupe baosepela na nga baozwa charge na nga balobi te lelo nga mna osa elo te lelo mpena nga mna omeliso te nga namela na nga ti te okomela eza bakoupe. Merci beaucoup. Mama na nga aza wana mpona osambela mpona nga toza bato toza na baerreur toza na badistraction surtout mosala na biso toza na baerreur toza na badistraction ebele mais naza lipamboli makasi naza na lipamboli makasi kozala na mama lokola mama Angèle ya osambela otyanga beaucoup plus na mabondeli donc bafanatique nyonso tu ya les abakok napesi bino bamerci napesi exemple TV merci beaucoup na équipe mobimba merci beaucoup en tout cas na ndimaki te ke lelo bokobenganga ofandisinga mpe na plateau ya lokumu na plateau ya lolendo nzambe ka nde moto akosa makambo ya boye nzambe ka nde akosa makambo ya boye vraiment napesi bino bamerci ebele nzambe apambola mpe yo badédicace eza te badédicace eza bora yo okuta jala groupe sans souci groupe asuka oyebi déjà comparé de Kendara. Voilà le temps Maman Scola liste. Merci, vous étiez tellement nombreux à suivre cette émission. C'était la Maman Scola. Invité Nabiso. Merci à Chris Azaki Simabilili. Merci à Batutu Bolina Rabiso. Maman Scola, ça m'a comblé le bien. Déjà, voilà, vous ça Maman Scola. Vraiment, et Naza Awana Karine Yamo. Moi, si à papa Claudio Batoko. Na beau vivre na France. Na beau vivre na France. Okay. Karine et Yamo. Vraiment, Azali Abakouk. Ok. Après Singe Sengo. Oh là là. Tout le baka. Exactement. Donc, na Sepeli, na Pessi Alain et Yamo. Mon beau-frère. Mobala Motema Moumini. Ok. Tabakisi le sous papa social. Motema Micha Misenga. Napesi mbote maman de garçon Monique Mwenga Chibangu napesi yo mbote ebele motema ya papa Robert Mabaya en tout cas napesi yo mbote na banano maman de garçon napesi bino vraiment mbote ebele libota nanga mobimba nazala ba fanatique ebele ba o ba monanga kala tant ba monanga na SB sepelaki et ba minanga sur Facebook tant ba monakinga bazaki ba hypocrite balobaki babimisaki vraiment ba sentiment na bango surtout mbote magi kalala na pesi Steph Bongo na pesi mbote mon ingénieur na pesi Yasilienne Mbula na pesi mbote belé Naomi Mabuba na pesi mbote belé déjà tellement belé na eza équipe ezala que nazangi pe mbongo wa moto babengi totindelo na chongo bango wana donc nzamba azwa lokumu mingi nazali mes fans nazali tosambelaka nzamba apesa biso vi molai na se na moi tokosala koleka oyo tozosala lelo ya malamu bamotivatrice na bamona na SB baosepela nde bazala bango mpe bande baza wana bango mpe basutukaki moyebiso biso te ndenge okomaki mpo ezalaka te nako meme ngamo mpe nazalaki surprise papa Vincent mpe asala yanga surprise nayebaki naojoue le film emeka na bakoupe de SB du coup film emeki na SB donc nayebaki nanga te namona kaka Ritka pinga mpia wana ngai ayimba mama SB ngabi nango SB salini namona TikTok tala kota YouTube mama téléphone pe compliqué tala ngabi wow vraiment donc basutukaki ndenga pe na sutukaki mais mutaza dossier azate on ça c'est voilà c'est ça au moins ça les a bien fait et ba résultat plaisir kitoko SB zozo c'est ma contact ba tunywa so akala on senti que ba tunywa bunga ki aba monio ba zoli ko benga donc vraiment
Bonne chance Nabino, vous continuez toujours bien. Merci Maman Scola d'avoir accepté cette invitation. C'est par ici que nous mettons un point final, messieurs et dames. Vous étiez tellement nombreux à nous suivre. Clin d'œil spécial à Mémine Ndoumé Abanini, femme au grand cœur. Et coucou également à Yaouri Mouché Nélini, qui est le véritable code mondial 00243. Et il a choisi ma tante la Lange Céleste. Big up à toi. Et clin d'œil spécial également à Clavier de l'As, mon ami. Bon séjour à Kim. Et coucou encore une fois de plus na Ronald Bowman, Marco Kanyeba Chibango Judith. Kanyeba Chibango Judith. Aimé de la famille. On a grande soeur Nanga. Ok. Aimé de la famille. Aimé. Rappelez aimé de la famille. Judith. Ah bon? Là, la troisième. Non. Maman, ce que la femme a voilà, merci beaucoup. Mais maman, ce que l'on va faire en tonalité, il y a le métier de son rato Kabona. Na sala ki forte pour na na kota na po ba tonalité mususu ba yeko. Quand maman c'est la bête à l'okelo wana. Banda zo ya la répétition. Na ok, pas maman top la tsala. La répétition. Merci beaucoup Maman Scola. Merci beaucoup Maman bon zonde. So balingi bazwa ngai numéro nanga ezali napesa opesa osababenga alors bobenga bobenga Maman Scola donc pas de problème azawana. Merci à tout le monde, portez-vous bien et bonne suite de programme. Bye bye. À Brazzaville, le salon de beauté Kams Beauty propose et dispose pour toutes les femmes du Congo Brazzaville et ainsi que de la République démocratique du Congo. La coiffure professionnelle, la pose perruque, l'onglerie, manicure et pédicure, le make-up professionnel pour toute manifestation, la soirée ainsi que la journée. Et la vente de perruques, la vente de produits cosmétiques et divers. Le salon de beauté Kams Beauty se situe sur 123 rue Ampère, Bakongo. Le salon de beauté Kams Beauty se situe sur 123 rue Ampère, Bakongo. Venez nombreux, vous ne serez jamais dessus. Salon de beauté Kams Beauty. La différence parmi tant d'autres. Mama yasikeye désormais na Kinshasa restauré za moko boss Blaise Silou na madame la Sédoise basaleli bino mobange na restaurant basaleli ba congolais ya diaspora ba congolais ya RDC Kinshasa aux en a besoin au lia 100% bio cuisine congolaise kobunga te kotatabana te adresse za se moko restaurant La Sédoise. La Sédoise bozo tunanga eza wapi tonton eza wapi pona kolia bio nazala besoin na lia ngando nazala besoin na lia pondu nazala besoin na lia madesu nazala besoin na lia nyama zamba ozala besoin lia mosaka ozala besoin lia ndunda ozala besoin melelo kwa malili ozala besoin beta billard ozala besoin otala match etika ya calme ya kitoko. La Sédoise eza wana na limité 7e rue résidentielle. Yoka adresse Yomutolinga Obunga. Limité 7e rue résidentielle. Au Tunikara avenue Vénus. Numéro 30. Au Romona, La Sédoise et Zawana. Plagnon Soza a besoin au Kolia. Et puis, sauce bolognaise pesadi. Yemoko, Mama Wabi La Sédoise, la patronne Yemoko Namakusa. Venez manger bio, venez manger bio. Olingi oya kolia bio oza libanda mboka oye pendant ba séjour na yo ko hésiter te yaka na restaurant La Sédoise bozomo na ngamo nde nazolia awa na bino neti musapie katana suka na ndunda ya mabaku ndunda bachangu ba bon je répète l'adresse limité 7e rue résidentielle référence à Kim Marché avenue Zakanasima Kim Marché Vénus. Dans ce comme cas, la limité 7e rue résidentielle, au tout cas avenue Vénus numéro 30.
au monde à restaurant la Cédoise au kobeta billard au komelelo comme malili ambiance eza ya gogo au lié bio au melipe bio au silisipe bio place pe à repos ezali ba salon VIP na biso ezali olingi opema omela moi whisky omela moi champagne omela chicha donc au cause à la l'aise venez nombreux mangez bio 100% cuisine congolaise mangez bio chez la Cédoise. Bisous ngala ke kolia na tonda penda na vimsa libumu boya ebele kolia kotonda 100% bio. Soki on a besoin basalela yo surprise ya anniversaire oza na poto oza na Afrique oza besoin sala mama na bino papa na bino mwana na yo copine na yo copain na yo lesi na yo osala surprise anniversaire ba biso oza na Roni Events eza wana pona bino nyonso Roni Events eza wana so oza na besoin basala bino surprise na mbongo mokie baosala bino surprise na mbongo mokie partout dans le monde baosala bino surprise maintenant zozo ilustrelenga bomona Roni Events eza wana partout oza baza na immeuble 130 na 5e niveau na avenue Kwango numéro 130 na Gombe na sima ya Ina. Donc baza na deux adresses so oza na besoin kende omona bango sur place pour que baya kosala surprise na mama na bino na papa na bino na collègue ya mosala na ami na connaissance na yo na leki na yo na mwasi na yo na mobali na yo okei soit obengi bango kaka na plus 243 80 86 32 108. Je répète, plus 243 80 86 32 108. Obenga bango okuta Roni Events eza wana pona bino nyonso so po bino okende kaka sur place na adresse na bango baza na immeuble 130 na 5e niveau na avenue Kwango juste na derrière Ina. So comme kana Ina otuli ka avenue Kwango numéro 130 omona bango wana et puis ba pe na Njili na avenue Lusenge quartier 8 na Njili na avenue Lusenge référence eza Bralima. Soit obengi bango sur na numéro on a répété plus 243 80 86 32 108. En tout cas, c'est la meilleure. Roni Events, baza meilleur. Bazo salango kitoko professionnalisme de cop na bango. Akelima awa ntamina na ebi tusiku shuba kolonzo bongo ekomi bwendeni. Awa ka place Makiemba ba ibinga mbongo. Nada, qu'est-ce qui se passe? Na subi na bilamba. Nada, makama mbongo sala ngo awa. Na mona keza ka loki na yo tuno sa nini? O eza agence de transfert. Ndina biembo nyoso de. Nada, agence ya transfert na nzela. Abaki équipe adresse te, c'est là on kamba mbongo yeboko. Ce n'est pas possible. Nada. Mwenye mwenye fimo. Na bisi awa. Ja, 1 minute. O piso tsumu na pata ya telefone. Biso ba est pas biso mbongo na nzela. Kangamba yebo tuna mbongo ya mwasi. Yena mandeko yo ya baraka. Bana okatanga pe ya bipai na bipai ya sika eye. Lelo neke tozala baboye. Agence na bino ya sur FBT et comme na adresse ya sur Chef Katanga numéro 5 entre Njamena na Kambo. Yaya conseil est gratuit. Omoni makamba batanzela, botiki la batanzela, mais makamba transfert à mbongo. Totiki lango FBT. Misalane Kazinjo. Soko che. Bazui. Soki pe kona bache. Tozui. Basora kaka. On sait jamais. Ya mami. Toki. Dans la poto, dans la maison, sur ma perruque à Kitoko. Na Belgique, na Paris, partout aux alliés. Vanessa Airwig. Vanessa Airwig. Trocha numéro 9 on a na scène na on babonde de on ça ma perruque on a bon na ba sorte nion sur ma perruque à Kitoko. Ba coupe ya milai. Vanessa Airwig azawana na prix moko abordable. Roso ma perruque na yo. Rocha robima chic robima ngebungebu. Bonjour, bonsoir, c'est moi Grand Cosmétique. Naiko Laxabino produit Nabiso. Des beaux hommes moko sans maquillage.
eza crème na biso elongi oyo nga moko nasala kango, donc c'est très très efficace, c'est très bien pona bato balingi kotela basoigner teint. So ndeti par exemple elongolaka soko oziki na bamoyi oza na banoir na se ya misu, donc oyo c'est très bien. Oyo eza mpona bato ya mwindu ndeti caramel, teint chocolat, soko olingi soigner teint na yo ozala un peu propre mais ekoteisa mpenza makasi te, donc ekogarde teint na yo mais ekosoigner mpe te en même temps. Oyo eza mpona maboko, so oza ndeti maboko noir awa ou bien misapi oko utiliser pe oyo toza na bagam nyonso, bagommage, ba lotion, ba lait. Donc si vous êtes intéressé, contactez biso na numéro na biso ya WhatsApp. Merci beaucoup.